mwasi oyo aye kokuta mobali na ye apike crise na ndako bandeko na nga réaction na ye ezalaka ndenge nini papa ya bana na yo oye kokuta ye akwei apike crise azoloba te réaction no ekezala ndenge nini bandeko na nga La Brine ayebi vérité ya liwa ya Jani Fay. La Brine toza na posa vérité na explication claire. Parce que oyo biso toko yoka. Oyo maloba yo moko koloba na munoko na oko tatone. Et puis munoko makasi oyo ozana ngo mwasi oyo akufeli mobali bandeko na nga vandi na se. Munoko o La Brine ako bimisa. Est-ce que vraiment mwasi oyo akufeli mobali azalaka bongo bandeko na nga? Mwana mobali o Jani Fay anyo kwami ya kosakana te mais eloko pe kokamusa biso na la grande découverte comment ko nyoka jusqu'à ce niveau mais omelaka nyonso olobaka eloko te mibali ba papa bolukaka nini na vie ya basi ya bato ozomona ke mobali azana mwa oyebi ke mobali wana mwasi na ye mama ya bana na ye mais yo oza wana kaka semer de trouble ozo lukaka oya kotia mutu place oyo ya libala ya batu place ya mwasi o babala place ya mobali oyo aza marié koya koluka trouble na couple ya batu ezalaka nini na communauté na biso et basi parce que La Brine c'est Hollande histoire au bien bandeko na nga La Brine abotana mobali ya batu ya libala ndenge moko mobali wana botane mwana botana mwasi ya batu ya libala oyo azali bongo La Brine bandeko na nga eliko nango La Brine double discours o akendaki hôpital akendaki rendez-vous koto toyoki vérité que akendaki kos adekushaki akendaki kolala na hotel na mobali ya bato donc veut dire que mwasi wana pe bandaki ko se plaindre mobali ne alali na ndako te ake kolala libanda na mobali ya bato. Voilà, mbote na balandi nyonso ya la grande découverte TV. Vraiment makambu. Abonnez-vous, likez, partagez bandeko na nga toko koba kaka na makambu ya Jani Fay, liwa ya Jani Fay elelisi ba mama, elelisi bato a théâtre, elelisi bato nyonso communauté mobimba bandeko na nga esali pasi. Na baye ba jouara te mais tellement zakaka africain atala Jani Fay. Azo kaka histoire a pamba ba mame ebele bakolela ba pape ebele bakolela ba jeune ebele bazolela ba jeune fille ba jeune garçon baolela bana ebele baolela kotala papa munene boye mobali kitoko akufika boye likola souci likola mikanda ba maltraité ye ya kosakana te ba bilo musuto mona na ba film na ba théâtre bandeko na ngana sabino ezalaka réalité na bandako ebele ezalaka vraiment ya solo na bandako ebele na sabino surtout na ba France wana na Europe so koti na bandako moko omoni ndenge mibali bako nyo kwa malikula basi okoki même pas ko imaginer. Et eza na basi oyo baza vraiment mitema mabe lokola ba La Brine tina kati. Poko tala vraiment réaction a yo mama. To papa obimaki oye okuti mobali no pena ye wana piqué crise. Réaction na yo oyo ebi eloko te. Oza na souci ya papa ya bana no ekezala ndenge nini. Mais a pas eza koyoka La Brine abimaki soi-disant uti ko découcher na ena mobali soka utaki wapi pe to yebite parce que ye moko akoloba na biso double discours. Ka ye moko na salaki na ndaku e ka ye moko na kendaki hotel ka ye moko plutôt akendaki hôpital autaki rendez-vous kaka ye maloba mususu eko bimake autaki kolala na mobali ya batu na hotel bandeko na ngai botala niveau siko toyebite na nyonso wana nani azoloba solo et La Brine ekezala malamu soki akobimisela biso vraiment ba vidéo oyo ya lobaki azana ba vidéo nde toyoki pa mamo international ki azana ba vidéo oyo tango akotaki akuti ya Jani Fay na se afilmaki abengi ba pombe
soki banani bapompeur baye basali boye bazongisi boye bayebisi ete bakei bazozela la police eya et tout pourquoi c'est akufe yo oye okuti mobali na una sebongo est-ce que vraiment bandeko nanga oke kosuba penza oke pe na toilette okitisi pe bilamba olongoli pe kaleso subi à l'aise pe en tout cas mutu mususu osuba na bilamba vie ya mutu muto vraiment aza na conscience bandeko nanga tolingaka ata binemi na biso yango tolingaka bazala wana po epesa biso makasi koswana na bango mais non ke bakufa parce que même ennemi na osusi eza azala wana omonaka ye mais non akende na liwa mais kokamwa la brine makila oyo eza pa janifa yango eza pa bana wana soki ba mibale soki misato parce que mwana moko aza mwana ya janifa ite mais au préféré na bana wana so pe déjà ozwi la bango ba papa mususu ngana bino toyebi te bandeko s'il vous plaît likez partager la brine a préféré na bana wana ba koma na bango ba orpheline na ba orphelin ya papa eliko nango mukanda oyo yo tikala nango ko nyokolo nyokoli mobali yo kanti ko tikala éternellement bandeko makambo janifa esali pasi tellement komona mwana na ye ndenga kolela koyo komona bana na ye baolela komona ba parents na ye ba famille na ye non engambe mobali boye akei kaka boye ti mobali akoma mutema makasi bongo zo souffrir mozo loba te batiaki yo wapi ya jani batiaki ya jani wapi ya jani yango azangaka bandeko basi bazazangaki bandeko mibali o baoya kobimise kopikola e place oyo azalaki wana to ndenge nini ata kutu balobaka libala bato bakotaka te bandeko nga pe na frère na nga okomiti na ba niveau wana babwaki yo bilamba lelo ekoti na réseaux sociaux babwaki yo lobi eye na réseaux sociaux eza kaka eke ezongi ovandi pe nga pe na bitumbeke bima bandeko na nga ndeko oyanga siko nayebi te bandeko oui bien sûr bamusu bakufa eza baza na Kinshasa msu pe na poto aza na ndeko propre te sœur propre te frère propre te oyo aningaki ako aider place wana la brine mwasi loko abasi nyonso nayebi te botango la brine azalaki nango oya janifa esalaki asipote nyonso oyo akomona na ndako wana aza na bote koleka bamida shati to aza na bote koleka mokili mobimba to ndenge nini ti akoma na niveau oyo epi eloko ezopesa nga somo ozomona mwana mwasi azoleka na émission munoko makasi azose défendre bandeko nakotiela bino boyoka na la brine ndenga bandai kose défendre muninga mwasi Irene azo yebisa emi kitisa vanda na se tia na se luko résoudre problème oyo fongola mutema me boyoka ndenge mwana mwasi akoloba misu makasi babiloko abwe bandeko nayebi te na communauté toza na genre bato bolanda na bandeko nanga tozonga juste après fingio ofo yo kango aza mwana na bango tokende pai tozonge pai mama sko yo kangi telefone na ki tanti kolati kuna zolo bake banda bazozwa su suite mama nga batu bazobenga nga ya wani ya buko ero izano ero kondane nga ite na kondane yote la brune ngana kondane yote na eboza na pasi ozana bana ngai na boyi boyamba bango te ana ngai ngati na za fai babo makambo yo tito zonga be afa zonga ndako ndiko na baboya na ba famille mobimba baboya kina bango tema ya fa za kiso na moyo futa tasa ofanda te bana ba olila fitana zolela yo mona ndima kinga bi zonga shamba ya wana zwana yo vanda na yo bana no bango wana siko niti afu ninga kufininga tinga na ya ba ira mutu no lila za dilai na ipo boko la dilai
La brune, la brune, au moins Dylan, au bokola ye, au bébé pour botina sima, au bokola, Dylan a colite. Dylan il a fait dernièrement autant passer, il a fait autant passer à Dylan, bazaka na Dylan, il a Dylan a poussé la brune, papa on dit Dylan a zaki, Dylan a coli, bon chose les la bokola Dylan ité, et bon bébé a mouki aux ana yo bokola, non bokola bébé non bokola bana fa ya, ce que la brune n'a aucun pas. Na otu ya na ana problem moko nini azamo mugulu makasi esa lote ya zapula omesana esa lote otango kabwana kina fa la bando boko la divanya fa za ovanda suwana te nga soli mingi na fa la brine kozonga fa ipano bat bazoka mo fa zongi bat bazoka mo bat bayeba ki angote la brine ya fa azonga kina ndako me na niveau bokoma ki fallait pas mo mbalo azonga na ndako il fallait pas. Fongola téléphone ya faille. Yambaka ba famille ya faille, c'est très nécessaire. Na minute c'est comme le grand tu bloquer bemba ya faille famille ne soit suite et causer un problème. La brune yo kaka conseil. Bloquer na bembe na été wana zana ba le tondi apa. Ndenge sko kangi phone ya faille. Likez la famille s'il vous plaît. La brune que le la lokuta. Aujourd'hui téléphone au kangi. Holanda bandi. Bimbe na ite tango ba ba ya na ba bengi ba video ya mama ba ya jeni ba sependa ngote te mama la bonne maman na faille ba sepene ou pas à perdre mwana na ye la bunya faille ya kozonga sulte tala ba ubebe la mobali bongo alali la brune et puis conseil nazo pesa la brune tika ba video moni video to ça la dernière sur le lobia ozo ba kata bozo filmer la brune kita. La brune kita vanda na mabele. La brune kita. La brune toza ba bantu. Ya feza papa ya banana. La brune vanda na mabele. Zat penomone etoko liputa tanda la brune vanda kanga makolo po ya fa zonga ndako bande ko lala na la fa ndo lala ka pongia botenga na soli trop na fai na sololi mingi na fai na dernier temps na soli na fai la brune to zabaki to banga pe nzambi quelque part vanda na mabeli la brune kita la brune tete futara to tikali na banda leki na vanda la brune la brune kinanga na linga kola bolingo nzambe la brune na lembaka ba caprice na otela pesa au conseil la brune vanda na mabele la brune vanda yoka fa bien fai bandi na bena wale la ya fai mais mutu mota ko ya finga ngati ba tneso bazai na kata ndako basepela na ngote la famille je crois binomo boyoki la brune lelo akolinga bato bafilme te me abosani bazotya jani na mutuka na corbia ekende ye wana telefone mwasi openza azolela mobali na courage yango kozwa ngo wapi obanda kofilmaka video ya mobali na onenga akufi nde baomema ye mokili ya na makambo likolo nango telefone ya mobali ozwi okangi donc ozo ede o efase babiloko ebele oyo otindelaki soki oza na ndako te ebi mwa mwasi aza motema mabe bandeko la brune biso tosengoka eloko moko yaka na verité omoni verité eza puissance moko eliberaka likambo mosusu bozomikanga paske ndenge oza na otikala libanga te famille mwana mobali oyo jani fai ndenge akufi fo koyeba famille kaka te ekoloba bato ya sorti nyonso bazoloba bazolela mao o aza mama pe ya bana akoloba bapara ya jani fai bakoloba nayebi te so lipamboli yango yo okozala nango ekouta wapi nzambe kaka aza juste mais luko se libéré ma chérie se libéré mwasi azalaka motema mabe ntina niveau te soki olingaki ye te fala otika ye akende libela ndenge obenga na ye fala otika ye akende libela parceke olingi ye te
Mais ozongisi ye na minioko ozosala anniversaire na kati ya ndako mobali obombi ye na chambre vanda kuna na chambre ozomelisa mobali musu champagne na salon. Wow, quel courage bandeko. Toka na mao mawa leli papa ya bana na ye. Vraiment la Brune alingaki ete mais ezalaki na batu mususu oyo bazalaki na bolingo epai ya Jani Fai. Tolanda mao tozonga après bandeko. Mao maman de la moitié maman mwele ki omboka bando ki fallait para nga bisonga akasa na piete lo batana osonga biya kaka ya osonga na yo azona novembre na bisonga mamuzonga yo bandeko boyoki maone nga leli aisaki Jani Fai zonga na yo soki pase leki. Mais mobali aotala kaka batu bakoseka nga bakochola nga veut ke na kozonga te akanga ye motema vanda kuna. Mais la Brune alingaki ye te ordi ya Jani Fai azalaki na batu oyo balingaki na bango ye. Malgré bampiaka na ye malgré kozanga mukanda na ye azalaki na batu oyo balingaki ye na vi na ye mobimba bandeko na nga. Basi ebele na poto bazangaki mibali. Bazangi mibali baoluka mibali o baobeta bango magoda. Soko mona kiki ya Fai magoda ezo simba te yango kokopese mukanda te fale tika. Basi baze bele même na Congo ezaki na basi o balulaka ya Fai. O kabula bango na ba marfi, o kabula bango na ba nyonso. Nanda kufalo pesa ta esengwango lokolo kaboli na batu rien nanda kupe esengo ezate. Quel motema mabe bandeko, s'il vous plaît bo like bo partager. Moi si opendo ye okuta mobile no akwe si réellement ozana kata makambo te. Est-ce que réaction no ekezala bongo obandi no zuita olongoli mwana na poussette na karsite oki ko chain na poussette. Wow, mwana ngwa ko lela wana mamiyo na makileke bimae pona lela papa. Vraiment esali pasi bandeko na ngai esali pasi makasi. Mais la Brune eloka ngana koyebiso yebaka la justice de Dieu est là. Nyonso to salaka efuta maka awa na se